Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyoso tu ba bolinga maman Elia Nitu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga ba santé. Est-ce que vous allez bien? Bola muki bien. Le toza déjà lundi, le toza le 10 awato, le 10 octobre. Hey! Et ana batumi bele fona souhaiter joyeux anniversaire. Oh là là, na kanisi bango ma copine Maureen Yembo. Oh là là, yé pas mon anglais. Happy birthday to you, Maureen Yembo. Joyeux anniversaire à toi, ma grande sœur chérie, Hélène Ilunga. Bon anniversaire à toi. Oh là là, on a beau s'en acquiller. Le 10 octobre. Bon anniversaire à Batunia, surtout. Mois d'octobre spécialement. Hélène Ilunga, ma grande sœur chérie. Je te fais de gros bisous. Joyeux anniversaire. J'espère que voilà, qui bien. Ouais, mais maman Eliane, tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. 2 jours, bon, on a été très occupé. N'a pas prestation, n'a bien bobi vina nga ezali service traité la providence on des agani penanga ya ngonde musa nga oyunga na salaka. Nazaki vraiment occupé na week-end. Ya bo monde qui te kuta na kina binote mais le to comme lundi. Le ko nzamba pesi biso bonne santé boye. To kuta na nde to kuta na bino sikoyo, to kuta na bino susu na poko na kati ya live to mona na ba soir, na poko na live to kuta na susu. Merci mingi na bino se oyo bo disposera ton na bino. Pona kota maman Elia Nitu tope pona koyoka maman Elia Nitu. Merci na ba ba partager ka émission na ngai. Merci na ba oyo tu ba sepelaka na musalo nga na salaka. Atape ba o ba sepelaka te merci poka ndenge botalaka ezaka malamu ata bokota na fenêtre mabezate. Essentiel ka osali nini otali. Ce que zamba liboso de kokuta une émission na ngana ko singa na s'abonner na Elia Nitu TV. Après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que ceux qui émission ya ski koti oyeba ki to koti si émission ya sika okoka kotala. Awa na Elia Nitu TV to solaka du vrai du vécu on est makamu to solaka na kati ya émission na biso. Mingi to solaka makamu ya mabala. Mais to solaka du vrai du vécu du quotidien ya on to solaka na kati ya Elia Nitu TV. Na ba prestation on a salaki samedi Nazana ndeko mona kutana kine ya mwasi ayaki komona ngai ayibisinga mama Elia na sepele kwa na monio omeka pena nokobeta lisolo nanga pona ka baninga ya mokili ya solo na internet to beta kama solo bota masolo ya ba camarade oui masolo ya solo ebeta maka mama Elia Nitu mais tango saki camarade na mutu okoyeba te loko nini ekoki koyela yo lobby alobi ndongo moninga awa po na pakoli poudre soki na lobika na kota na douche wana na longola poudre na nzoto nanga na elongi nanga okokela ngai mawa nga na lobini na bi ka ndenge zalaka nazaki na ba camarade ndenge zalaka ka ozana baninga parce que mutakoza paye moko na mokilité bandeko me ba camarade pe baza ba camarade bandeko baza bandeko me ba camarade pe ba camarade li solo muso zaka kitoko solo na camarade na yoke o solo na ndeko no po ndeko ba yebiseke pe makamunyo sotote ma solo pe ko solo na ya ndeko pe ezalaka ki camarade pe ezalaka bien bwana mo masolo na mino mususu ya kati boko obeta abi mama Nitu camarade moko to bebani na ye ndenge zalaka to bebani ba camarade bo bebani ke to bebani to zoka na lisusu te to bebani ko ndenge zalaka ke na ki camarade na biso to bebani mais ndenge to bebani na koloba te kanga na mutu malamu yaza mutu mabe to no ba yaza mutu mabe nga na mutu malamu na koloba bongo te mais to bebana ki ka ndenge za ki camarade na kote na nga na moni bon ki camarade simbi te nde baka batu mbale so bayokani te bakoka bwana bango polote pe na Abraham ba zaka kutu bandeko neve na noko me bakabwanaka nga nazoki décision to kabwana na moninga wana camarade nanga wana tango bakabone na camarade na ye abi kote nanga na vandi calme nazoki pete me camarade nanga yi akoma ko kokende ko tonga nga de gauche à droite partout ko tonga nga de gauche à droite or nga lokwa to kabone ki pona nga na moneka bon esimbi te to kabona eza na normal to kabona na biso problème ezate pona nga na monaki ke abi na monaki ke esimbi te to kabona nzoka moninga esika kendaki anyonga maki makasi anyonga mi ya konyonga makasi sikoyo moninga ngaza ba gera bato yo ke donc tembe gala tembe donc ye soka za likambu na mutu na nyoso ye faut gagner ka likambu donc faut kaka ye bo beteli maboko donc tembe lute loko asoki loko nini alors na comprendre te muto to bande kolia na ye tozomela na ye tango tokabwani motema esali passe na degré moko na yebite po décision ko kabona e uteke pananga mama Nitu ngane na zoki décision to kabona décision ne uteke pananga bande ko na beta bino liso bande ko na biso braza décision uteke pananga mama moninga ke braza ko kenda ke braza ko zonga awa mama Elia Nitu na yebite par quel miracle salaki moninga na bokelinga maladi
na elongi. Tala siko exemple quand debiso mbele na mama Eugénie Monga to tembo taka bilongi kitoko boy. Elongi moko lokwa mama Denise, moko lokwa mama Bobila Dawa. C'est comme il y a maman Eugénie la témoin comme maman Bobila Dawa. Il y a comme maman Denise. Donc quand on parle maman Bobila Dawa, tout le monde Mobutu c'est autant que maman Denise, tout le monde président Béton. Ndeka na lobaki Dieu na biso mi baleza ya Mobutu na Tshisekedi. Alobi maman Eliane moninga wana je sais pas par quel miracle a sali mais abwa kelinga malade ngabi bon abi abwa kelinga malade na elongi. Elongi na nga nyonso bambuma manala lala mukabuma moko. So na fini mbumambo elongi nyonso tu. Abwa kelinga malade ampese. Na elongi ngabi bon. Na poto oyo abi mama na poto oyo. Awutaki na kisi wana braza. Na poto oyo mama Eliane tu ngabi. Quoi? Qui se traverse abi maman Eliane na poto oh je te dis moninga baby singe elongi ngana bi mama moninga baby si elongi yo yeba kindenge nini kieza moninga a baby si yo elongi ezaki ba bouton te abi mama ni to ba bouton te moninga baby sanga elongi ndenga banda ko loba na bato akomona po banda ko lancer ba message akomona na ko sukisa ye ayebi ngana nute nga soki na seli bitumba na mutu jamais mutu akolonga ngai na ko sukisa akomona mama moninga bokelenga malade akendaka braza kozonga bokelenga malade ya pesene longi nga siko na telemeki na place ke oyebi ndenge ni ke eza ye mutu abokeleko malade ya pese na elongi alobi mama tango na moni elongi na nga ebebi tango bambume biminga yoka mukusa na bengi mama na ngai mama ne pa kana braza bi na bengi mama na sali video na lakisi mama talange elongi ndenge mama tali mama lobi eza maladie ya mpese mwana ngeza maladie ya mpese eza mpese il faut ya po baya ko sa nini baya ko soigner yo il faut ya mama na yebisio mokusa oyo ka mokusa moko pas possible elongi donc soko tali elongi na ngai mireille okondima te ata boye mama Eliane po ya poudre sona sokole elongi nyoso za na batache abi na umela kite mama na siminzela na kie braza epai na biso mama na ngai abengi prophète moko aye na lopango tant prophète wana alobi bien prophète alobi te ke nganga alobi prophète tant wana na lopango prophète alobi moninga na yo obozaka na ye parmi baninga na yo bokaboni na ye moninga na par jalousie alinga boire que le masque de vieillesse. Parce que masque de vieillesse, on est fait à boire qu'il a yo. A mon masque de vieillesse, on a un autre n'a pour déjà aux anneaux mariés habité na bébé sake ke longi. Yango moni moninga na yo a boire que le maladie ya pese. Po elongi na yo beba alingi baninga no sobaki mayo ozala susu na batute o tika le moko isolé ndenge ko ozala zobela batu ba so pembe na yo te batu ba fréquenter o lisusu te mama. Yango moni moninga bébé so elongi boye. Il faut ce qu'on a ça nini na banda ko traiter yo. Nde abina vani na Brazzaville wana papa nga bandi ko traiter nga yaka na babiloko na tongo azo tianga ne longi mama Eliane tu na vani na Congo 2 mois mama na vandi 2 mois na Congo po ba traiter nga po na elongi na nga oesa nini elongi na nga ezonga donc muto asalinga boye mama na yeba kiteke un jour makambo boye koko komelanga eute paneke asala ngai boye mama na yeba kite yango la mama Eliane na kuteni na yo solo la émission solo na ba mama qu'il faut que ça l'attention ndenge yo mo baka don't trust anybody, faut vraiment que ça l'attention et puis qu'on peut ça conseil nga le bisikoyo ndenge yeba ki ezaye muto asali bongo osali nini oyebisi ke osali nga boabi na bombi pete mama pourquoi na bomba na bombi te na kamati pele ngana na filmer yango na yebisi en tout cas eloko yo salinga yeba ke na capable ko zongisela yo mais yo na tikelo nzambe na conscience na yo oyo salinga naza capable na zongisela yo yango pe mais na tikelo ka conscience na yo na nzambe bango mutu wasani bango mutu bakofuta yo alobi vraiment mama na ngaza ki na kanda mama lobi il faut zongisela yango na yebisi mama habite mama ngai na sambelaka na yebisi mama nga na sambelaka bible lobi bazongisaka mabe na mabete po le to viva na sa moi awa même ko to zongisa molimo pa nkolo tant to kende
tokozana kati esambiselo bakosambisa biso lokola bible elobi azosala mabe na mabe te mama nakozongisele mabe te akovanda nango na conscience na ye moko mama Eliane navanda 2 mois na braza batraite ngai nazongi bapota nange kauka me batashi nanga po ekende eza vraiment pasi dermatologue azopesa nga traitement mpona batashi oyo ekende vraiment so omoni elongi nanga nakomi poso nange komi lokola ya mungusu mama Eliane poso komi lokola ya mungusu donc ndeko oyo abebisi nga elongi yango na ye koyebisa bino bandeko na ngai il faut kosalaka attention soki oza na moninga ozoka maloba oyo azoloba mpona bato mosusu asala mabe yo mpe fo ya interpele yo oloba soki asala bato mosusu mabe seki ngai mpe mabe wana koki kosala nga il faut kosala confiance à l'aveuglette te ndeko oyo mwasi mire ayebisi nga le mama Eliane to moto asali nga boye mama oui tokabonaki na biso tozalaki bakamarade makasi kamarade umela ekoma famaki ndeko kikamarade na biso mpe umela epuis touti ate touti banda braza kikamarade na biso ewuta banda braza touta na bolingo na biso kikamarade na biso banda na braza na ndenge toya nango na France awa kikamarade ewumela me nayebaki te ke moningo akoki kozala na motema ya kosala nga ntina niveau oyo kobebisa nga elongi ye komwasa libala na ndako ne nga komwasa libala oui ezi na moma moko boye tozwi baproblème topotani nde ka ezalaka oui topotani nga nazwi décision en tout cas nga na yo lelo banda lelo esili pourquoi mpona makambo ya matongi nalingi lisusu te tozaswa ensemble te ye atala ya bien yo zelo komona oyo nga na kosala yo ndenge asalaki nga boye mama yango conseil na ye koaporte moke na baninga soki oza na moninga omoni moninga ndongo wana asalaka bato mabe kokanisa te ke yo kozala épargne yebake un jour yo mpe mabe oyo asalaka bato akoki mpe kosala yo yango fo osala très attention soki oza na moninga il faut landela maloba oyo ebimaka na monoko na ye soki moninga azaka moto akritikaka bato yebake yo mpe un jour akokritike yo soki oza na moninga oyebi ke monoko na ye afingaka bato yebake un jour yo mpe akofinga yo soki oza na moninga oyebi ke atiolaka bato yebake un jour yo mpe akotiola yo ezaka bongo mabe oyo moninga na kosala bato mosusu kokanisa te ke yo kozala épargne yo mpe un jour akosaloka mabe ndenge asalaka bato mosusu fo kosala très attention. Bible bina biso que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mutu oyo aza koloba maloba na munoko euti na kati ya motema na ye yango aza koloba. Surtout soki aza koloba maloba ya mabe yebaki euti kati na ye abimisi yango sikoyo na libanda. Na yango soki eza na mwa conseil na koopesa mpona kozala mpenza molai te bandeko na ngai. Prière. Il faut qu'on ait la vie de prière. Il faut qu'on néglige prière. Tu n'as pas beau prier le quoi pharisien. Oh ngana sambe la kate prière en coucou. Oh yemba nango frère na biso. Lo sambo en coucou biya no pesi na miso bato. Il faut qu'on ait la prière. Bato bazo mono kabo babi ya sambe la kate. Po ba mona kona Bible na sali pekate, ba mona ka place ke l'église te, mais yo moko kati no bite nazaka na area intimité na nzambe na ngai. Eza important. Yo miki nazaka na moment na ngai ya intimité na nzambe il faut ko sambe la bandeko mitika kana maboko ya nzambe tika famille na maboko ya nzambe mobali na maboko ya nzambe libota na yo bana na yo na maboko ya nzambe po bayini baza tout autour ba Juda mutu nyonso aza na Juda na ye mutu nyonso aza na Yudas na ye mutu nyonso aza na Yudas pembeni na ye et puis tango zokola fo pona ba fréquentation ba amitié moseza keza na ngo ya bomwana oui mais tango bato bakola ka ba changeaka mutakoli a changer maele changer makambo changer kiboninga to uteki na ngona Congo mona pe échanger il faut ça très attention il faut qu'on ait une vie de prière mutu faut za lo sambo soko zo mitika na maboko nzambe mutu ataki ko sala yo mabe ko zo yo te ponza mba wasi nzambe aza ko batela yo e ko zo yo te ponza mba zo batela yo na peska Mireille merci pour asaleli vraiment bon nzambe asali ke aboyi kozongisa mabe na mababi mamani tunabina kozongisela ete atikala ngona conscience na ye na nzambe na ye atikala ngona conscience penza ke avandi penza bo azolo so Mireille akoma boye ponga muna sala ye boye sikoyo nzambo ya tutaka tola sambela nzamba linga abongo ngabi Mireille ozong abite mama na zongisela ete na boko ozongisela ye sikoyo tala soki osali mutu mabe
mutu azota na mutala kana miso nzambe so mutu osambela tendi yo wana binzambe na tikelo mutoyo nzambe tala mutoyo nzambe katanga likambo yanga na ye nzambe mutoyo nzambe ayokaka nzambe ayokaka pe nzambe asalaka via lelo bandeko foko vivre na distraction te bandeko na ngai tala siko neti basi mibale ba bilongi kitoko bo ba bebisa bino bilongo mo ndenge kokoma il faut ko sala attention très attention bandeko na ngai il faut kozala na vie ya losambo sambela soki mutu ayekoluka na butu to ayekoluka ona moi akutana na yo takutaka moto nzambe ezopela piao moto ezopela ba relation pe mal so moi ba relation malamu te okoki pe ko bloquer na yo bloquer so ba relation za bien te bloquer na mokili tikala tanaka mutu moko boyoka na malamu ki oza na 1000 personnes avec beaucoup de problèmes. Beaucoup d'amis, beaucoup de problèmes. Il faut savoir choisir ses amis. C'est vraiment important. On a besoin de soit amini toka yango. Le solo ande kona biso Mireille, ande kona biso ya Braza. Ta on a le bibo na bande kona biso ya Braza, ba yebi. Le solo a Mireille ninga ba baby saki Mireille et longi na malade ya pese. Ba proche à Mireille, ba nde kona biso ya Braza. Ceux qui ba ki le solo nga oyo, ba ko se retrouver ba yebi ke maka mamelia ni tolobi Mireille muta yebi siye. Po ba yebi le solo o malam. Po na lelo to suki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalisa kumuna. Nzamba ni beshenen bana betu. Bon, on se fait de gros bisous. Bonne journée. Bon début de la semaine. Bye bye.